Bonsoir, papa, maman, ya lekinga wabino na eka lelo liboso na bino kobakisa kaka un de plus mo nazali nango. Lelo nilengaki na lobela ndeko na nga leo na nga loba koma ko se libérer na influence ya bademo lolengi na kobima na kati na ba condamnation lolengi na kobima na kati na molili. Ndeko na ngai okobima na molili ndenge nini okobima soki yo moko za kososola bomo ezali nini okobima na kati nango tanko za kososola ete nga nazali nani. Ndeko na nga mingi tozalaka soki tokomona mabe tokomona na mabota na biso makambo ya mabe bakondamnation makambo moko ya molili mingi tolobaka lokola nga naza na kati na bango te bango nde biso totiaka nde condamnation toza kopresente ka bandeko na biso me esengeli komisosola eske na ona oloba na bandeko na ngai eske nga moko mpe naza na kati na bango te na mabe eza na libota na ngai eske nga mpe naza na kati na mabe wana te. Ndeko na ngai liboso obanda kokondane baninga to kokondane libota na yo esengeli yo moko mitala otala ya solo soki ozali juste omitala soki vraiment ozali kotambola na kati na bilembo na Nzambe omitala soki vraiment yo moko ozali influencé te na bademo to na mipepe na kufa to na mabe. Me ndeko na nga mingi tozalaka tomilongolaka me tokomi kotala kaka bandeko soki toke na makomi na Nzambe na Ezekiel 37 1-6 lolenge Nzambe azwaki Ezekiel ameni ake kotalisa ye parce que akutaki Ezekiel aza homme juste prophète oyo abandaki koprofetize kati na libota bana Israel me azwaki amemi ye tina kati na vale abandi kotalisa ye tala libota na bana Israel. Ezekiel amonaki libota bana me amonaki mikuwa me Nzambe atunaki ye eske mikuwa ekozwa bomoi. Ezekiel aloba Nzambe yo nde oyebi yango ndeko na ngai tango baza kotalisa tala libotano ezali mabe tala libotano ezali na minyoko tala libotano eza kondane na kati na mipepe na kufa koloba te nga nasila na ndimela Yesu nga wana ezali ngai te atalisi Ezekiel Nzambe atuni ekozwa bomoi. Ndeko na nga lolenge mpe libota na yo Nzambe akokotuna ndeko na tala libota na yo tala milimo na kufa tala nde bakondamnation tala nde bozali kondane tala mabe ndenge ezingi bino tala nde boza na bomoi te. Nzambe atuni eske libotano mpe kozwa bomoi. Yo lobi nini ndeko na ngai eyano na yo nde kokangola libota na yo eyano nde kopesa libotano bomoi eyano nde kotalisa soki ya solo libotano esili kozwa bomoi. Ndeko na nga liboso nano libotano ezwa lobiko oyo kopesa bango mitala eske ozali juste na miso ya Nzambe ozotambola selon la parole de Dieu ozotambola selon Nzambe ndenge aza kosenga biso to oyo mpe oza na kati na influence wana me oza komiyeba te. Ndeko na ngai liboso luka lobiko na yo mpona kozeluka libiko na yo nde okozwa makasi ya okende kokangola libota na yo liboso yo telema oloba ete naza na susi nakangola libota na nga esenge dabord yo nanu mitala liboso ndeko na ngai bomoi na ngai eza juste luka nanu délivrance ya yo moko soki yo moniki ya solo nazali délivre nazali soso influencé na eloko moko te ya mabe oyo ya monguna eza kati na bomoi na nga na ndeko na nga na moma na nde okokoma na nguya mpe akende kokangola baoya ndeko na ngai soki tozali na baproblème na kati na libota papa mama cousin cousine membre de famille parce que famille lelo surtout biso baafricain selimita kaka te na papa na mama cousin cousine famille ndenge ezalaka kobanda na bakoko na biso okomona likambo ekoza na kati na libota olie otala nano likambo ndenge ezali okomona obandi kokondane okomona peut-être yo moko moto ozali problème me yo koluka kokomisa problème lokola eza nde bato misusu. Yango ndeko na nga esengi liboso tobanda kosembola loboko kolakisaka ete ye moto aza na mabe ye moto aza na problème luka nano otala eske yo ozali juste na problème eske eza koconcerne nga te na problème eske nga naza na likambo moko te onga na libanga moko na bakisi na kati te mpo ekoma boye nga surtout na maboto ezalaka mingi mabe ebele eza na kati na miso na bato mabe ezomonana na miso ya molimo mabe ezomonana. Ndeko na ngai soki ozali kati na bonzambe mpe susi no ezali libota no ekangolama telema nano omitala eske lolenge nga nazali lolenge nga na kotambola makambo na kosala
Est-ce que bandeko na nga bakozala fier ya kolanda nga to bakozala fier ya kolanda nga te parce que lolenge na kotambwisa bomoi na nga est-ce que ezali juste to ezali mabe? Okokomema liloba na Nzambe obandi koteya bandeko na bobongwana botika mabe botambola na kobanga Nzambe. Est-ce que yo moko na bomoi no ndenge kotambola okobanga Nzambe okotambwa na nzela malamu okosala makambo ekotinda bandeko no bapusa na epai na yo to okoloba kaka me yo moko soki baluki mabe wana yo moko poza na kati na mabe wana. Ezekiel azalaki na kati na liboto oyo ya bana Israel oyo bazalaki mikuwa me lolenge ye azalaki moto azalaki na kati na bonzambe Nzambe ayitilizaki mpona kokangola libota na ye. Ndeko na ngai lelo oyo ozali capable Nzambe ayitilize mpo kangola libota na yo ndenge lolenge okomitambwisa. Est-ce que Nzambe azali vraiment na fier na ya koloba ete na nzela no nazali capable na kangola libota na yo? Lolenge Ezekiel Nzambe ayitilizaka ye parmi bakufi. Po bakufi wana lelo tokoloba ezali bana Israel. Lelo tozongi na bomoi na biso parce que mingi na nga kolobela bomoi na biso na tango lelo. Soki yo kosambela Nzambe abimiso na libota na yo atanke prophète, atanke mosaleli, atanke mwana na ye, ndeko na nga Nzambe aza fier akoutilize mpo kende kokangola libota na yo. Okokozoza na libota eza influence na milimo na kufa, eza influence na makambo ya mabe ebele, eza influence na misala molili, eza influence na makambo moko ya mabe. To oza na yo moto ata Nzambe atindi yo me mungu nazoba o yo lingo ya wapi yo nanga deja tozalaka ensemble me olingo ya kokombattre nga lolenge nini? Ndeko na nga liboso kangola libota, liboso yo okangola libota na yo mitala eske nazali juste mpona kende kodefendre libota na ngai. Ntango olingo okangola libota na yo il faut zala différent na ba oyo olingi kokende kokangola. Ntango oza kopekisa ndeko na yo tika masanga il faut zala dire ke yo moko pe omelaka yango te. Ntango oza kopekisa ndeko na nga tika kindumba oza dina koloba ete yo moko osala kindumba te. Ntango ozopekisa ndeko na yo kotambola na nzela oyo te yo moko oza dina koloba ete nzela na kutu tiaka makolo te. Me okomona mutu mosusu ntango mosusu okopekisa ndeko no tika kofinga me soki likambo kaka ekwei modele yo kutu ofingelaka eleki kutu na moto oyo oza kopekisa. Sambelaka okobeta tolo kati na bandeko no bino kutu bosambelaka te ngande na Nzambe. Eske bandeko no pe baza dina kobeta tolo ke ya solo ndeko na biso asambelaka? Bandeko no bisika tu bakotambola bazali fier na yo ya koloba ete ya solo ye azalaka ya Nzambe. Bisika nyonso yo ozali kotia bimakolo eske témoignage na yo eza koglorifier gloire a Nzambe? Anga na bakomportema na biso nde kalifiaka biso tozali banani. Ata na kosambela ata na kozala lolenge nini me so comportement na ngai eza kolakisa bizaleli ya mabe ndeko na nga ata na koteyaka bino boye moto akondima nga kozala te parce que bango bino mo boza ye akoteya biso bongo ye moko akolobela biso bongo ye moko azoloba na bongo ye moko. Ndeko na ngai comportement na biso yango nde témoignaka tozali banani te ba comportement na biso nde pe bato bakoloba solo ye azali ya Nzambe ye azali ya Nzambe te. Telemi mpona kangola libota na ngai ndeko na ngai fo yeba liboso ndenge olingi kokangola libota na yo eske yo moko sila kokangolama biso eloko moko tokokokosa Nzambe te tokokokosa sata te pe biso mo tokokomikosa te. Alo ntango yo oza kotelema koloba ete libota na ngai esengeli ekangolama totondisami na mabe toza mabe luka liboso yo liboso okangolama obima na mabe wana obanda kotala mabe wana na mosika nde esika koyeba lolenge nini okende kokangola libota na yo. So comme Nzambe azali Nzambe aza fidèle aza capable abimisaka meme eloko akopola apesi yango bomoi ndeko na nga Nzambe azali capable ya kokangola libota oyo etondisami kati na kufa à travers
oyo asili kolamuka, oyo asili kososola, oyo asili kolobete ya solo libota na ngai evandi kati na kufa. Tika na luka bolamu na nzela na bolamu wana libota na yo ekokangolama. Ndeko na ngai okokangola libota na yo te oyo etondisami kati na milimo na kufa. Esengeli Jésus Christ aza d'abord kati na yo. Tango Yesu Masiya aza kati na yo, akangoli kati na mabe nyonso. Soko ozalaka moto na matonga elongwe kati na yo, so ozalaka moto na kofinga, moto na koina, moto na komema kopanza batu, moto oyo oza na bilembo na kufa kati na yo, wana tango Yesu Masiya atondisami kati na yo, asili kokangola yo. Ndeko na nga na ngongana nde à travers yo okomona ndeko na ndeko na nga na pe ndenge akoma te. Ifo na landa nzambo azokokomisa. Ndeko na nga eske bandeko no balobaka bongo? Eske bandeko no bazaka dina kolobete te? Tika na landa nzambe ya ndeko na ngai, tika na landa nzambe ya Josiane, tika na landa nzambe ya Kingani. Eske vraiment bandeko no bazali dine ya koloba eloko wana po balongwa na kati na mabe? Tema na biso soki eza kotémoigner Yesu Masiya, ba comportement na biso so eza ko glorifier Yesu Masiya, ndeko na ngai eleki prière. Eleki prière ko banda ko prier banda tongo tipokwa. Mais soko sisi prière esika ba otonga yo wana, esika ba ko chola yo wana, bisika ba koloba mabe ya bato yo wana, bisika ba ko boma yo wana, bisika kindumba yo wana. Mais makasi na prière lolenge tomona na bamboka na biso okomona baza kote ya butu moi. Me tokokoma na mboka na ta ana biso wa mboko tovandi, mozo mona batu dimanche nyonso na bandako ya Nzambe. Me tokoma kotuna eske bakendaka kupona kotambola ubie pona kozanga makambo kosala to bato yango bateyaka bango bakomprenaka bango te, ubie bato baza koteya bango bango moko baza na kati na mabe, bato baza influencé na bademo. Eza difficile batambola na bonzambe. Alo esengeli Ezekiel azala kati na bango oyo akoya koprofetize, oyo akoya koloba kotalisa bango po ete tozo ya bomoi na yo. Ta bandeko bazomona ye asi abongwana, tala nde bomoi na ye. Ozalaka moto na kofinga, otika kofinga. Ozalaka se likambo ekwei modelo kotomboka, otika. Ozalaka moto soki esika bato bakoboma bato yo oza na kati. Me baluki bisika na nyonso ozali te. Ndeko na nga wana ezali délivrance koleka, ezali prière ya makasi koleka kobandi kobelela Nzambe. Oza kobondela me tango kosisa kobondela yo wana tango kotelema okina kati na mabe. Kono baza kotala ata bakoloba te ba mitema na bango elobaka eza ya bongwani ya za pe na bonzambe bongo ndeko na baluka mabe kati na yo, baluka mabe kati na bakuta bonzambe ekobongola bandeko na yo, ekokangola bandeko na yo, ekolongola bandeko no na kati na ma. Esengesi kokweba koreveiller koreve siko bandeko na yo, okoreve bandeko no lolenge ni ndeko na nga. Eza tango siko bandi kobimisa ba mabe oyo zali komona kati na libota. Koluka to moni mabe na libota oza kobomba, ndeko na nga tozo bomba mabe za lokwa tozo participer na kati na mabe wana. Tango ozo mona mabe na libota ozo koka koloba te, yeba ke yo moko pe oza influencer na kati na mabe wana. Mais soki yo telemi lolenge Ezekiel tango bandi ko profetize e bandaki makelele na nzela makelele wana, ndeko na nga nde sika makelele sengeli biso pe totia na mabota na biso. Mabe o toza komona koganga kokrier kotalisa de façon que tango yo za kokrier moto na moto akomi koluka likambu nini o makambu nini, ndeko na nga eza makelele ekotelaki bana Israël. Koyeba ko renverser mabe oyo oza komona na kati na libota ndeko na ngai. Tango oza ko renverser yango eko reve moko na moko o makambu nini eza koleka teta likambo ezali boye. Oh, famille ezalaka nde boye, famille etambolaka boye, ndeko na nga na minute na bokoya kosangana ba o bazali yanza bobandi kozwa bomoi. Bomoi ebandi kobima kati na bino, lobiko ebandi kopesa mela bino parce que bo kriaki, parce que o kriaki o renversaki eloko ya mabe oyo ezala oyo bandai kobomba. Mais soki yo za koloba te ndeko na ngai esika mabe eza kokola eza kokola. Pe bandeko na biso lolenge ni ndeko na nga toko reve bandeko na biso na tanto za ko krier mabe otomoi na libota
mabe oyo tozomona na mabota na biso, mabe oyo tozomona ezosama na mabota na biso, ndeko na nga tanke toza koloba te yebake toza kotia make, toza koka koreve bandeko na biso te. Wana toza koparticipe komona moto asambelaka me ayebi ke likambo eza mabe mpo na libota oyo, mokomonaka nzambe akosala te ndeko na ngai. Esengeli koyeba kokrie, kobimisa yango, koganga, koloba, ekotinda ke moto nyonso akoluka azala interpele. Likambo nini o makambo nini koleka na libota, o makambo nini ekosalama, nini yango eza koleka na libota, ekotinda motu na motu alamuki. Alota moto amuta kolamuka eza lolenge na ntango Ezekiel azaki ko profetize likolo na mikuwa, makelele moto eyaki ya liboso. Wana miku eza kosangana, eza lokola bino bo bakozala réveillé, bosangani bokomi kosangana, bokomi bomoko, boye kosangana, bosali armée ya munene na kati na libota. Okomona azalaki na bapasi, ndeko na nga tuka tango tobanda kosangana tokoma koprie, pasi ezalaki na ngai ebiki, problème na ngai ezi solution, oyo ezo solution, ndeko na ngai ezalaki lokolenge ya bana Israël. Kasi soki tokotiaka makelele te na mabota na biso, tokomona mabe, tokobomba mabe wana, tokomona molili, tokoparticipaka na molili wana, tokomona mikakatano, tokotika, me tozobelela nzambe sala, nzambe azoba na pesi yo mongongo po ete okrie, orenverse mabe oyo ezali na libota na yo, me yo ozokoka te. Mpo na nini oza kobanga? Et pourtant nzambe alobi tobanga eloko moko te, tobanga eloko moko te. Tant qu'il apesi biso pouvoir, autorité ya komarcher sur tout ce qui ne confesse pas sa gloire, tozali na pouvoir wana ndeko na ngai, me eloko ezangaka biso kontima. Ezekiel nzambe atunaki, eske miku ekozwa bomoi? Ezekiel alobaki nini? Nzambe yo ndo yebi, yo mpe ntango kotema loba nzambe nga na telemi na lobi oyo etikali yo nde kokisa. Nzambe alingaka totie na défi, soki totie na défi atelemaka azwaka contrôle. Combien de fois basalela nzambe baza koteya, baza koteya, baza koteya, me bato baza koyoka te. Me ndeko na nga na libota na bino oko koteya eloko moko ekango libota na bino. Yango biso tososolaka, tozali na eloko moko kati na biso nzambe atia kati na moko na biso, oyo ezali wana mpona kolamusa libota na bana nzambe na kati na kufa. Me telema toyeba koso mungula asila koaveugle, telema ainfluensa biso mabe na mabe, atia kobanga kati na biso, etindaki bilaka ya nzambe ekokisamaka te na bomoi na biso. Mingi nalobaka kosambela eza bien, koprier c'est bien, mais un moko pe esengaka vraiment koméditer, ovandi vraiment obandi koobserve eloko moko na moko. Tala problème oyo ndenge ezokendele, elingi eza biti nango eza nini? Problème oyo lolenge ezali eza na raison nini? Liboto nde tokotambola, eloko nini eza kose passe? Bandeko na ngai ndenge bazali, problème oyo nini eza kotinda ezala bongo? Ndeko na nga eleki kozala omoni problème ozwi kaka trouble, bandi koprie te, komédite eza loko ozosolola na nzambe. Alors na moma na nde nzambe ayanolaka biso, na moma nde nzambe alobaka, na moma nde nzambe atalisaka kokende lolenge te kende boye, sala boye kosala boye te. Tebaka pe komédite ndeko na ngai, ovanda ozomédite, oza koobserve baproblème ya mabota, otali papa na biso, likambo ekomeli mpo na nini? Otali mama, mpo na nini mama akutani na problème oyo? Otali yaya na yo, yaya mpo na nini likambo ekomela ye? Otali leki na yo, mpo na nini problème? Ndeko na nga eleki prière na ngonga wana okoyeba lolenga kolanda, directif nini okokolanda mpo mema losambo na yo. En tout cas ndeko na nga komédite mpo na mabota na biso eza eloko moko très important. Tokenda kaka te na mopepe te, omoni ka likambala moko ozwi trouble, telema banda koobserve problème oyo biti nango ezali nini. Esika ndeko na nga okososola mpo koyeba ndenge kotraite problème wana. Me soki tozokende kaka te likambo koyi okimi mbangu, paster yaka talanga kutu likambo te, telema tuna pourquoi problème ekomi? Nzambe na lola ayanolaka biso. Mingi tose minimizaka, naza na ngai incapable, nakoka na ngai te,
problème openza modele na moni grandeur nango tenga na okoka na ngai te. Likambo modele ezokendele te ndeko nanga okokoka. Oza na makoki. Nzambe alobi napesi bino makoki ya kotambola likolo na nyonso. Ndeko na ta Nzambe alobi napesi bino. Aponaki te ke ezali pasteur, ezali diacre, ezali prophète, ezali évangéliste, ezali na te alobaki napesi bino. Esengeli kaka ososolo ozali ndani kati na bonzambe. Ozali na nguya ndeko na nga. Komikitisaka te, komilongolaka te keno na kokoka te, makambo wana ezali ya ngai te, ezali ya yo ndeko na ngai. Po ete Nzambe alobi napesi bino nguya likolo na nyonso. De yo poza na kati ya bato bapesi nguya. Alo soki yo mobimisi ozalaka ya na la bongo. Ndeko na nga eleki kozala omoni problème ozwi kaka trouble bandi ko prier te, ko méditer eza lokola ozosolola na Nzambe. Alors na moment na nde Nzambe ayanolaka biso, na moment nde Nzambe alobaka, na moment nde Nzambe atalisaka kokende lolenge te kende boye, sala boye kosala boye te. Te baka pe ko méditer ndeko na ngai, ovanda ozo méditer, oza ko observer ba problème ya mabota, otali papa na biso. Likambo ekomeli mpona nini? Otali mama, mpona nini mama kutai na problème oyo? Otali yaya na yo, yaya mpona nini likambo ekomela ye? Otali leki na yo, mpona nini problème? Ndeko na nga eleki prière. Na ngonga wana okoyeba lolenga kolanda, directif nini okokolanda po mema losambo na yo. En tout cas ndeko na nga ko méditer mpona mabota na biso eza eloko moko très important. Tokenda kaka te na mopepe te omoni ka likambala moko ozwi trouble, telema banda ko observer problème oyo biti nango ezali nini. Esika ndeko na nga okososola po koyeba ndenge kotraite problème wana. Mais soki tozokende kaka te likambo koyi okimi mbango pasteur yaka talanga kutu likambo te, telema tuna pourquoi problème ekomi. Nzambe na lola ayanolaka biso. Konanga mingi tose minimizaka, naza na ngai incapable, na koka na ngai te, problème openza modele na moni grandeur nango, tenga na okoka na ngai te. Likambo modele ezokendele te ndeko nanga okokoka. Oza na makoki. Nzambe alobi napesi bino makoki ya kotambola likolo na nyonso. Ndeko na ta Nzambe alobi napesi bino. Aponaki te ke ezali pasteur, ezali diacre, ezali prophète, ezali évangéliste, ezali na te alobaki napesi bino. Esengeli kaka ososolo ozali ndani kati na bonzambe. Ozali na nguya ndeko na nga. Komikitisaka te, komilongolaka te keno na kokoka te, makambo wana ezali ya ngai te, ezali ya yo ndeko na ngai. Po ete Nzambe alobi napesi bino nguya likolo na nyonso. De yo poza na kati ya bato bapesi nguya. Alo soki yo mobimisi ozalaka ya nani? Tango toza koluka tososola bomoi na biso, lolenge esimbami na influence ya monguna, esenge koluka kobanda na bana. Ndeko na nga mwana, biso tokolobake mwana aza innocent ayebi te. Me monguna aitilizaka bana makasi po ayebike baza ba innocent. Nga toyeba pe kobondelaka mingi mpona bana pe kotalisaka bango makomi na Nzambe. Yebake bano bazali kososola liloba na Nzambe. Bazali bano bazali épargné. Po monguna aitilizaka bana makasi po ayebi baza ba innocent alors po a détruire. Alors soki ase a détruire bana, yeba ke jeunesse ya mwana pe eza kobeba, yeba pe futur na ye komi ya kobeba. Alors ndeko na ngai, yo moto Nzambe apesi yo grâce ya kozala Ezekiel ya libota na yo, ya kozala Ezekiel ya kobimisa libota no na kati na vale ya mikuwa, ya kolongola libota na yo na kati na influence ya monguna, na kobimisa libota na yo na kati na bakondamnation. Bandango na bana, bandango na bana, ko ignore bana te ndeko na nga. Banango kati na bana po ete bana soki bakangolami, okokangola jeunesse na ye, okokangola pe futur na ye. Mais soki toza kotika bana, tobi te baza bana bayebi na bango eloko te, ndeko na nga monguna epa sepelaka. Ako influencer bana, so ase influencer bana, abandi ko détruire bango. Alors ndeko na nga yo moto telemi atake Ezekiel, o Nzambe atelemisi yo na libota na bino. Ndeko na nga telema, banda kosala o Nzambe atalisi yo, bondela mpo na libota na yo, tatola maloba na bomoi, tatola maloba na gloire mpo na Nzambe, kobanda na bana.
bandango na bana po ete jeunesse na bango mpe futur na bango ezala mpona gloire na nzambe. Aka koprononsaka maloba ya mabe. Yeba mwana moke so olobeli likambo banda bomwana, yeba soki agarde yango akoli nango edetruisaka bomoi ya bana. Tema monguna aza rise abanda kodetruire na bomwana. Alo tanku yo sosoli ndeko na nga osilto oza kati na bonzambe, yebaka maloba nini esenge tobimisa. Yeba liloba nyonso tobimisaka na bomoi na biso ezalaka na impact. Maloba nyonso ebimaka na monoko na biso. Soki eza maloba na bomoi, yebe memi bomoi kati na yo. Soki eza maloba na kufa, yebe memi kufa na bomoi na yo. Yango tu likolo na bana. Surtout likolo na bana. Tala ye kuna zoba. Tala ye kuna zobu zoba tatana. Ndeko na nga, mbala moko kondane mwana. Abana kudoi papa na nga zaka zoba, yango nga pe na koma zoba. Mwana zane mayele. Me maloba na ekomisi mwana wakomi kotambola. Po balobi, makanisi na biso nde salaka bomoto na biso. So makanisi neza ko memona positif ndeko na ngo kokende penzelana. So ezo memona négatif ndenge po okena kati na ba négativité. Aloteba maloba nini esenge tobimisaka. Maloba nyonso eza koloba te ndeko na nga. Profetizaka maloba bomoi mpona ba famille na biso. Esenge tobimisaka maloba oyo ekopesa lobiko mpona ba famille na biso. Ba famille na biso ndeko na ngai mingi ezalaki influencé na makambo ya mabe. Ezalaki influencé na ba condamnation. Ezalaki influencé na kati na molili ya ndenge na ndenge. Me lolenge nini esengeli koyeba kobima na kati na influence wana. Koluka te yo ozala oyebi mabe wana mozaka kontima yango. Oyebi ke loko wana eza mabe mozoboya kotika yango. Oyebi ke loko nazo sala conscience na yo eza koyebi soki no likambo na osala eza mabe. Mais ozo continue kosala yango ndeko na nga eza yo te. Eza influence ba demo baza kati na yo nde baza ko manipulaka bomoi na yo mais sans le savoir. Pena nga kina loba esengeli teba kososola na mabota na biso oyo ekokozala influence na ba demo to na misala mabe to na ba condamnation to na makambo ya mabe. Lolenge nini akokanga ba porte wana. Tokokanga ba porte na lolenge nini ndeko na ngai. Tokanga ba porte wana na nzela na bonzambe. Tokanga ba porte wana na tanto toza ko dénoncer yango. Tokokanga ba porte na tanto toza ko loba ko talisa mabe wana liboso na nzambe. Tokanga ba porte tanke biso moko toboyi yango na bomoi na biso. Bakoko biso mama ndenge eza na libota na biso biso tozalaka boye. Yo taleske nzambe penza makambo bazo yebisanga. Bonzambe pe lobi bongo eloko bazo loba na ngai. Eza condamnation te bazo tia likwa bomoi na ngai ya bana na ngai pe bakoko na ngai. Moko mona mingi olobi te eza kutime eza ndenge na biso. Ndeko na nga kutime ezali. Nga na boya na nga kutime te. Kutime ezali. Mais faut yeba. Eloko nini ya motuya ona koko za na kati na kutime. Eloko nini ya mabe eza na kati ya kutime esengeli na boya. Soko mona ezali komema bino na nzela ba condamnation. Ndeko na nga faut boya yango. Ozo mona kezo mema bino na nzela esengeli kezali tout droit selon la parole de Dieu. Wana ndeko na nga na kutindo te koboya kutimi na bino. Mais soko mona ezo memo na kati na ba condamnation. Ezo memo na kati na ba passe. Na ngonga na etalisi yo bolamu. Mais na mwana na nzambo zo mona futur nango ke ko condamner bomoi na yo. Ndeko na nga esengeli ko renoncer. Esengeli ko dénoncer yango. Esengeli ko boya. Esengeli ko renverser yango. Pe wana ndeko na nga okangi ba porte na liboso na mabe. Kai mikuwa na ezali bisoka bana na nzambe. Toko na miso nzambe tokoza na mikuwa. Tanto za mikuwa na miso nzambe, tanto yoka liloba na nzambe, epesaka biso espoir, epesaka biso makasi, epesaka biso bomoi, epesaka biso lobiko. Ndeko na ngata Ezekiel akome ko profetize maloba na bomoi. Likolo na mikuwa wana, maloba na bomoi ezali Yesu Masiya, maloba na bomoi ezali nzambe ye moko, maloba na bomoi ezali ba promesse nzambe atia kati na biso. Tango Ezekiel akomi ko profetize, Ezekiel akomi ko talisa bana na nzambe bazwaki bomoi. Pe balobi bakomaki arme moko ya monene. Mi ozali capable ko détruire nyonso. Tango Ezekiel abandi ko profetize likolo na mikuwa. A prophétiser.
wana ezalaki na kati na molimo. Me nzambe alobi ezali bana Israele. Lolenge lelo ndeko na ngai, basalela nzambe bakoteya, basalela nzambe bakotalisa liloba na nzambe, basalela nzambe bakoloba. Me lelo ndeko na ngai bato banisi koyoka te. Mpona nini? Nakoloba kokondane bino te, paske toluki bonzambe kati na basalela nzambe tomoni yango te. Toluki crainte ya nzambe kati na bango tomoni te. Toluki malobo bazoteya biso tomoni yango te. Ndeko na ngai tala nde bana nzambe batikali mikuwa na kati na vale. Tande bana na nzambe batikali mikuwa na kati na vale baza koluka nani akopesa bomoi. Ndeko na ngai bomoi ezali kati na Yesu Masiya. Bomoi ezali kati na Yesu Masiya. Telema, kotala pasteur te, kotala prophète, kotala apôtre te, kotala évangéliste te, kotala bédification te, me tala nzambe aza likolo. Zwa maloba wana tiango na pratique. Ekopesa bomoi, ekopesa lobiko, ekopesa yo esengo. Sengo solo. O mokili ekoka kolongola te, eza Yesu Masiya. Yesu Masiya mutu apesaka biso esengo. O mokili banda kotuna lolenge nini? Alolenge nini? Kimi azwi yango wapi? Esengo euti wapi? Euti na mokili na likolo na se.